Biso Santo s'abonner Nation Moko Madia Star TV Etala Mamonate Bato Bandima Christophe Songo Andima Tati Lenda Andima Angel Loué Andima Madia Star TV Chalaketa Nation TV Madia Star TV Chalaketa Nation TV. Les grands collaborateurs Christophe Songo Nakata Madia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué La Mignonne. Bisoni Soto Sabone Nation Moko Madia Star TV. Etale Mamonate Bato Bandima Madia Star TV. Zambada Media Olinaga Bagaba Miss Bapig Naba Théâtre S'abonner. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ngape na par nanga nzamba zo sala biso bulamu. Tolbaka bandeko nangai oyo ezali émission na biso bakwa Angola vedi ba Congolais na bangolaise na ba Congolais nga mukuna biso tozali moto moko. Oyebi kala li mutasika nkata Madia Star TV ndeko nanga please s'il vous plaît. Kobosa na te o bakisanga libone na yo ekosala nga bien te commentaire na message koyoka na ngonga oyo kokutela yo oyeme video ekosala biso bien makasi mingi na kata Madia Star TV andeko nanga tolobaka nyonso sauf bakite ba message yango tozala intéressé na ngote o pe ndinga rejoindre biso na groupe na biso ya WhatsApp andeko nanga numéro téléphone eza na benga ngai po te tokoto na kati ya groupe na biso lelo bandeko nanga toyoko solola kamoko boy ezwi ndeko na biso ya mwasi aza marié yango mo toyoko solola na kata groupe ya Madia Star TV. Ba onus boro yoka bazoloba a ezali groupe Madia Star TV mutu bapesi ba idée ba opinion na ba ondenge toloba kaka. Ezali na ndeko na biso ya mwasi abalaki bandeko na ngai eye okutana ke mobali na ye azalaki na ba problème ya ba rein. Papa na ye pe azali na problème ba rein mibale eza vraiment ya kobeba ya mobali ne pendenge moko. Siko tellement que tozalaka na ba dere esengeli ke mwasi apesa rein na ye moko bie pa papa bie pa mama. Bandeko na ngai si na biso ezali yango ya lelo. Bandeko musu balbi ke bango bakopesa papa bakopesa mama te bakopesa mwasi te be mobali te. Musu pa lobi akopesa mwasi te akopesa papa na ye basi ba réalité ezebele. Bandeko basi musu mibali musu albaki jamais apesa tata na ye pamba te azali na souvenir moko ya kitoko te epa ya baboti na ye yango esenga ke apesa mobali na ye. Yango bandeko na nga biso nyonso toko yoka ba audio bandeko mibali o balobaki na sima nango bandeko na nga toko clôturer na papa na biso Ferrando ye mutu ako clôturer sujet o akopesa biso idée pona sujet o etake mwasi obali soki eza na ka oyo okosala nini okopesa nanu rein na yo ete kozali femme mariée bandeko na ngai moni makamusu tolobaka bandeko na ngai tobosa mobala nyokolaka yo lokola mobala nyokolaka nga mosa nyokolaka ngai nakopesa ye ba rein na ngai te kasi nakopesa papa be mama na ngai mais soki totali na Bible bandeko na ngai nzamba lobi ete eloko kokabela bino ta mususu ezali ekobo condition ke yo moko pe olinga j'espère na lobe eloko na mama passer sans Bible soko lingoli misa mobali na ekobo ezo dépendre na yo soki pe lingoli misa moso na ekobo ezo dépendre na yo elinga ba ke nzambe apesi biso responsabilité en plus ngol ba ke eza possible ya kolimbisa quelque soit mwasi quelque soit mobali a ko na ekobo soki okolimbisa ko kolimbisa pa te nzambe apesi biso responsabilité wana. Me bandeko bele batalaki ba souvenir mabe ba papa ndoko na bango batangisa bango te. Bandeko musu mobali basi batalaki mwasa zalaki na ye anyokolaka e jamais kopesa rein na pa mwasi akopesa pa baboti na ye. Bandeko nanga oleke na loba mingi ezali okona za na komnyo na monoko nanga ekoluka eko yanga na monoko. Bino bobola na boke binyosa tu wo musala o esala manakata groupe Madia Star TV babi Christopher Songa basongo tola na boke binyosa tu maloba bandeko. Mère, bonsoir. Dans la vie éternelle, c'est individuel. So, la communauté n'a pas un moment, on a vraiment une catastrophe. Vraiment catastrophe, vraiment. Ce qui veut dire que nous sommes concentrés car
parce que ata soki yo moko opesi soki barein wana sikoyo yo okotikala ndenge nini ata yo moko otikala ndenge nini ce qui veut dire que eza kaka likambo ya liwa parce que ata soki opesi sukasuka yo mpe okokufaka soki ye mpe ke moto wana azangi yango seke akokufa na ye kaka so akokufa akufi na ye kaka ntango nga mpe nakokoma pene ya kokufa na kokufa na nga mpe tokende kokutana kaka soki yesu aye nde tomati likolo tokutani so ezaki ete abongamaki na ye te mpo na ngai vraiment soki nakomi na ka wana vraiment naza na shwa te wana tokobondela kaka nzambe asala miracle soki nzambe alobi ke eza mpe mokolo na bango ya kokufa bakokufa na bango kaka. Bon, na sujet oyo eza un peu matata mingi, eza un peu matata mais moto soki azangi rein akovivre na ye rein yango te esalaka moto avivre. Moto mosusu mpe azali azani na rein te mais azovivre na ye soit ate barein ezalaka mibale soit bateki moko atikali na moko akovivre na ye mais ya kopesa moko wana ezodépendre sikoyo na motu edépendre ndeti na mwasi wana akopesa papa to akopesa mobali soki deja papa komi plus age alobi apesa mobali soki mpe alobi ke papa ya kala azalaka te mobali ya kala azalaka akopesa papa wana ezodépendre na ye mwana mwasi wana donc c'est un peu ça. Soki Dorcas akufa akufa na ye soki nani soki Voni akufa na ye. Et bonsoir famille, bonne bino, bonne basse na bino. J'espère que basse na qui bien. Bon, mayenga juste na aloba kama lo moko moke na sujet na moni. Bon, pour na ngai eko dépendre na bolongo na o na zango na mwasi wana. Parce que papa déjà c'est déjà vu na ye. Donc il c'est la vie na sa botte biso. Alors on apprend biso pe il pe biso pour ça la vie na biso. Alors ce qui na tasse ko bolongo o na zango na mwasi wana. So ki ala mwasi na nga o ma ke na lingaka. Ki to boss ni pe ba na santi ke bolongo zali. Na pesa mwasi. Po yeye na zango na ndako. Papa oui abote ngai mais il c'est déjà vu na ye quoi. Pona ngana kao na pesa mwasi be mwasi no supete. Mwasi o kon o ke na monike na zana bolongo na ye pe pasa na bolongo na ngai. Cherche pas son intérêt. Voilà en un mot ce que je peux vous dire. Boutsumala. En tout cas makambo bandeko nanga eza facilité makambo ya barein awa tozoyoka awa koma okoki ko aider mobali bien mwasi soki azali na ba problème ya barein toyoka bandeko basi mosusu bazoloba awa bandeko nanga tola na bokebi nyonso tout makambo ya barein oyo donc eza facilité ya koyoka ke okopesa mabia apesi na kati ya groupe donc namoni bezobeta monoko sujet eza simple mpe réponse eza simple soki mama to tata bazangi rein to mwasi azangi rein ezosenga kobikisa moto moko na kozwa rein na kopesa mwasi. Bible elobi na Genèse chapitre 2 verset 23 à 20. Naboyi nanga kokose nasa basambla po mutu batutu aza boyo ba osala basambla bazolo bebele ba osala basambla bolo ba vérité tenga pena na lobi vérité mais na lobi ya solo na lobi pena vérité wana pele uti na mutema nanga vraiment na lobi vérité naboyi nanga kokose nasa basambla po mutu batutu bandeko nanga bo bandeko mwasi alobi ye bare na kopesa mobali na kopesa tata te. Alors, bonsoir. Nzo na ebete na la te si jour.
ekufeli te o naonoke nanga quatre chemin te natanga nime nazwi kutu ntan oyoka bandeko te soki balobi ndeni rien ngai kutu eza nango kutu te na kotunaka docteur eza papa na ngai ye ekosimba ok kopesa nokela moni kote ya mobali ya papa bokilo te papa na ngai makila na nga soki ele mosu ye papa linga oboya osie nga naseli papa na nga point fini eza koteya kolinga koyeba yo mobali okoloba ni yo kolingaki papa na nga de tous les temps de tous les jours ekepa tata simple eza koyinda awa bonjour mabia la star mpo na ngai ala opesa na nga motu te nakopesa motu te nakopesa papa na nga te nakopesa mpe mobali na ngai te motu na motu amema ekulusu na ye motu na motu aza na ngonga na ye te mabia naza la star mabia naza clair le choix est clair napona nzambe ye moko aza le créateur le tout puissant mpona nini atia biso biloko mibale ye moko ayebaki mpona nini atia biso biloko mibale ngai nazwa nandima baopere ngai likolo ya mobali mpo mobali so lelo ngai aza te azwa mwasi mosusu ti bana nanga batikala konyokwama ntango tobotami tata moko mama moko mutu na mutu aza na ngonga na ye oyo azwaka mutu na mutu aza na mokolo na ye oyo akufaka ngai nakufa te ngai nakopesa te la star nakopesa re na ngai epai ya mutu moko te ni mpo na mobali ni mpo na papa na ngai osaka na opération ya rein nakopesa te ngai nakopesa te mabia naza na maturité nzambe mo akreya biloko wana yebi mpo na nini atianga yango mpo na nini atia mpe mobali mpo na nini ngai nakopona te mutu na mutu amema ekulusu na ye nakopesa rein te mpo aza papa bana nga te ekokabolako bapolisier ya awa na bapolisier ya Angleterre. Bon, bonjour la famille, bonjour. Nga contribution na nga pour na sujet oyo eza boye. Bref, naza mokuse. Et puis na kopesa ba détail ebele te. Pourquoi? Tofana mokili moko monde moko toza nango eza monde ingratitude. Monde moko réalité eza ebele. Donc totambola na mabe nzela monde totambola na elili na biso. Quant à moi, rien na kopesa papa na ngai. Donc soki mama na ngai soki papa na ngai na kopesa na ye. Donc mokili réalité eza ebele. Donc nalobi kaka bongo mpona kina badetail ebele te. Merci. Mama, totika hypocrisie. Eza na bato mosusu baza peut-être bazoloba kaka non nakopesa papa nakopesa mama mais na kati ya motema na ye aza ta mosusu na mabe wana makasi tata na sala ya kokosiporta yango te azoloba na hypocrisie te nakopesa tata mais na kati na ye mo mpena azoloba ke nakopesa te epuis na kati ata kota alobi te mais conscience ne moko tosala ke nakopesa na kati mpona kazola chaque clair bamisusu baloba na hypocrisie bazoloba na solo te premier bureau wana akei. Bonsoir à tout le monde, bonsoir la famille. Donc, on a lundi d'intervention à moko na moko. Bato mingi bazui part. Ya basi na bango, bato mususu bazui part. Ya mibali na bango. Les appels na bandeko mususu bazui part. Ya papa na bango, na ya ba maman na bango. Oui, il est bien. Il faut aussi savoir. Na ba foyer wana ba o bazui ba place ya mibali, ba oyo bazui ba place ya basi. Parce que ba foyer est bien. Ba foyer est bien, il y a l'amour. Il n'y a pas un problème. Mais il y a ba foyer mususu exemple, ba foyer mususu ezali ba vanda randa kumoko.
mobali aza insensé aza ne muta milangwa aza kaka na bana na mwasi ye soki akei donc asalaka ne ba n'importe quoi mais moto oyo peut-être asungaka mwana na ye ya mwasi ezali papa na bango wana donc papa na bango wana soki mwa ekoki azwi mwa mbongo atindi na ndako azwi mwa nini mwa masango atindi na ndako tututula baprovision asaleli bana na ye mais ye moko mobali oyo akoki kozala responsable na ndako aza na irresponsable akokende na ye 2 jours 3 jours donc bavandi kaka tika tovanda mpo na bana sikoyo na ka bongo yebisanga mwasi wana kopesa mobali to akopesa mwasi akopesa papa na ye donc il y a des cas toyebi biso nyonso na ndako ntango bolingo ezali malamu makambo nyonso ezali malamu ndeti nga nakopesa mwasi na nga mais elii te koloba ke baka na ngai eza mpe baka ya motu nyonso il faut aussi faire la part des choses famille mosusu donc tokondane mpe te bato balobi ke bakopesa bamama na bango soit bapapa na bango eza mpe na baka wana eza te kaka motu nyonso aza na ka moko te. Merci beaucoup ndeko na nga John olobi tellement eloko bandeko na nga tozoyoka kaka bandeko makambo balobaki awa likolo ya barin tozoyoka kaka bandeko na nga. Bonsoir papa na ngai nayoki nalandi yo ndenge olobi na mobali insensé bongo na mobali oyo asular bongo mwasi bakoma kosuki mpe na baparent na ye bongo sikoyo na kaya ndenge wana mwasi wana akopesa rien pa mobali na ye te mpo asundola na ye bana aza mobali moko insensé akopesa pa ya papa na ye oyo asungaka ye mpo mwasi wana ekoma kaka nakoma kaka kovandela kaka bana mpo mobali kutu sula donc mwasi ye moko akoma kolesa ndako ye moko akoma kodébrouiller mpo alesa ndako soki abundi te bana baotanga te soki abundi te bana baolia te soki abundi te bakovivre te sikoma na kaya ndenge wana papa oyo aye abeli oyo asungaka ye akopesa pa papa na ye nayebi te akopesa pa papa na ye mpo papa na ye asungaka ye. Wow. Merci beaucoup papa Fernand, merci vraiment. Nazalaki déjà awa je pense. Nga na côté oyo en tant que mobali, nga na kobikisa vraiment côté baboti. Je te fais ça. Parce que ata bandeko na basi na ju vraiment tant kolandela un peu ba voice moko parce que je crois c'est depuis ce jeudi bien mercredi oyo nazalaki un peu na ba perturbation ba connexion tout ça. Alors ngai de mon avis na okende nanga côté ya baboti parce que ata bandeko nanga ndeko na biso basi bao baza awa la plupart oyo kaka okende côté ya moboti baboti na ye parce que mobali akoki peut-être ko décevoir rien mais moboti ata soki déception eza ndenge ni azaka parent mwasi akoki pe ko sala ndenge moko epa mobali c'est un peu ça papa aza papa mama aza mama mwasi aza mwasi mobali pe aza mobali pona ngai na kokende nanga côté parent na ko sacrifier na ngai côté parent de façon que te parent na ngai bazala c'est un peu ça pona ngai ya mwana merci. Allô, Annette? Bonsoir. Bonsoir, Yaya. Oko baksa lisusu na oyo. Papa biso Ferrando autoloba. Nikitanga yoki busike parce que nazali na fond na maboko te yango moni ya mona aboti ya mona ndimi parce que mystique na ndenge nazali mais ya ndi na pesa ko pinga na moi ko en fait. Okay. Problème te. Kaka bato so na moni na bakisa na bakiti. Ba pour l'instant na kwa na yoki na nde ba balobe te na soro na yo kana même en bishop pasteur tu vas vous unir dans la carte église c'est question de mariage et tu auras le beau comme moi si tu simbi le beau comme belle tu simbi devant l'église on a l'accès
que monde satanique oya libala oyo te libala oyo nzambe asangisi parce que libala po ekoma na procédure libala po ekoma na procédure ya église ebanana na procédure ya famille parce que famille moto apesaka loboko ya mwasi eplace ya mobali mobali akozwa biloko nyonso aza nango oyo belle famille basengi apesi etango akopesa yango nde mwasi akomi ya mobali oyo tobengaka na français dot c'est-à-dire adote mwasi wana akomisi ye ya ye azwi ye na pensée ya mama na biso mabia star na likanisi na ye alingaka atalisake mwasi oyo na mobali oyo babalani bien que na kati ya couple yango makelele ekozala mais il faut batambola na pensée moko batambola na idéologie moko yango na lelo tolingi toclore pensée oyo na passage biblique moko oyo tobandeki kokabola depuis mokolo wana ntango tomekaki moke accentuer quelque chose. Et ça, dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Bible l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel dit, formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, verset 23, et l'homme dit, voici cette fois, ce qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'il a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous des point honte. Voilà, pensez au auto soulevé. Pensez au auto soulevé à ce qui concerne les kansi au moment où nous sommes habillés à la Kinamo. Ah, Bible les autres de l'eau, on va très capital. La pensée à Bible, Bible les autres de Bible le dit, Nzambe arame eyama liboso ya mutu. Pour Nzambe mutavanda ki ezaki mutu te mutavanda lobi ezaki bien te mutu azala ye moko. Il faut na salela ye mosungi. Likanisa libala euta na mutu ya mutu te na mutema na mutu te emataki na mutema Nzambe. Nzambe mutavanda loba il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lokola Nzambe ebaki mutu ebaki eza bien te mutu azala ye moko. Abesengela sele aide semblable. Le Nzambe aye kosalela mutu aide semblable. Mais avant ça la aide semblable à ça, Bible dit l'Éternel formant de la terre tous les animaux des champs. Nzambe asali abimisi na mabele banyama nyonso ya Nzambe et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Nzambe ntango asali banyama ya zamba asali bandeke ya likolo abimisi na liboso ya mutu alingi kotala soki mutu akobenga banyama sorte aide semblable. Alingi nasala parenthèse avant na continuer likanisi na nga. Lelo tozomona bazofili esesalami na kati ya mokili.
mariage comme salima bato bazosala mariage na banyama omona moto akelanga na elingi ya bonzambe moto nzambe asala moto wana azozwa makoki ya koyeba kokende moto wana azozwa makoki ya koyeba kokende kosangisa biso mona nzoto na nyama kokoma nzoto moko na nyama kosepela na nyama bamingi lelo bakomi kosangisa banzoto nyonso na bambwa bamisu na bacheval bamisu na bamakapo c'est la zophie bible elobi nzambe basalaka banyama abimisi bango place ya motu atala soki moto alingi abenga banyama nini me moto apesa banyama bakombo eza moto moto apesa na nyama kombo gori eza na moto moto apesa na nyama kombo makako eza na moto moto apesa na nyama kombo lion eza na moto moto apesa na nyama kombo girafe mais elobi mpona banyama moto atrouva aide semblable te yango etindaka nzambe na likanisi na ye alalisa moto pongi etango nzambe alalisi moto pongi c'est-à-dire alalisi mobali pongi abimisi na mopanzi na ye mwasi abimisi na mopanzi na ye mokuwa elobi na mokuwa wana nzambe abimisaki nde asali mwasi ntango nzambe azosala mwasi mobali azalaki toujours ya olala mobali azalaki ya olamuka te alingi nafongola sous parenthèse ebele mibali lelo tozosala basho ya mabe pourquoi parce que toza ya kolala te omona mwasi fulani mabi yo wana otyeli mabi ya motema omona nenet yo wana otyeli nenet motema omona sophie yo wana otyeli sophie motema omona fidelise yo moto otyeli motema donc yo motu moko oza na position fixe te ozoyebana te ata mpo aya kokutana na eva eleloko ya liboso nzambe asalaki alalisaki nano adam pongi asali eva asisi kosala eva nzambe asala eva ata na defo moko te bamingi lelo bazosala bamariage bazozwa baproblème na vie pourquoi parce que okebala mwasi moko ozalaki olalaki na pongi te basisaki kosala ete na famille na bango mwasi wana aza teti mwasi wana aza impolitesse mwasi wana aza voleuse mwasi wana aza pite mwasi wana aza impidique ye oyebaki biloko wana tolobi mosusu ndenge azo peut-être na baforme nde ona azwa ye me na famille na bango basisaki kosala ye te na ndako na bango basisaki kosala ye te soki ozwi ye okoengage batrouble na ndako soki obali okoengage baproblème na ndako bible elobi nzambe alalisi adam pongi asali eva ntango asisi kosala eva nde nsima azwaki eva abimisi eva liboso ya adam e adam akolamuka na pongi na ye ntango akutani na eva nde adam alobi voici cette fois-ci ce qui est os de mes os et chair de ma chair tala mbala oyo azali mokuwa mikuwa na nga misune na nga eza na nyama moko te ezala mbwa ezala gorille ezala girafe ezala lion adam abengaki os de mes os chair de ma chair mais ntango abimiseli eva nde aye koloba voici cette fois-ci c'est que cette fois-là ezalaka banyama cette fois-là ezalaka basoso cette fois-là ezalaka mabata alobi voici cette fois-ci ce qui est os de mes os chair de ma chair on l'appellera femme bakobenga ye mwasi mpo awuti na kati ya mikuwa na nga balingami kati na nkolo mwasi oyo abimi na kati ya mopanzi ya mobali akoki kopimela ye eloko moko te ya ye na ndenge sujet ya mibare mobali so azo reconnaître na bimi place ya mwana mwasi oyo e mwasi abima mpa na nga akopimela eloko moko te to mwasi nazalaki étonné koma bato mosusu bazorépondre na groupe balobi nga na kopesa te
ngane nga be na préféré mira pesa tata nanga to na pia tata nanga to na pia maranga te Bible lobi na Genèse chapitre 2 na verset 24 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Mobali na kotika ba parents na ya kotika tata na ina mama na ye s'attacher na mwasi na ye bakomi nzoto moko. Mwasi na mobali baza banzoto mibale te. Nalinga na fongola mwa parenthèse po ni Bible zo ba mutu akoyi na mwasi ndumba bakomi nzoto moko. Ti mutu pasangani na Yesu na se bazane esprit moko. Libala eza mpona bana mike te lelo tozomona baproblème ebele na bafoyer na sa mabele parce que les gens ont mal compris le mariage. C'est ça. Exemple bato baye na mwasi bakangi ye na kindumba bamisi ete boso ya Jésus balobi loi ya Moïse ezosepela te obima mwana mwasi oyo ye elobi nini Yesu arépondre bango abelaka moto ayebika asala lisumu te moto ayebika asala ata lisumu te abamba libanga. Mais okomona bato wana bayaki na mwasi me baye na mobali te bakangaka mwasi asali ekobo ye moko te fo bokange na mobali. Pourquoi bayaki seulement na mwasi batiki mobali po mobali azalaki pire bango babimona mwasi okoka tokanela ye fo mona afuta bapokase. Mais Yesu lokola aza juste juge, Yesu lokola aza le véritable avocat alingaki apermettre ete bakoyisa mwana mwasi. Amen. Et Yesu alobi oyo ayebi kasala lisumu te abamba mwana mwasi oyo libanga. Donc, où est groupe Nabissé Sengele Yeba? Si l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Ils sont déjà devenus catégoriquement une seule chair. Moi, c'est un ennemi na yote. Moi, c'est un teke na joué pour na sakanela non. Elle est ta chair parce que la Bible c'est qu'elle a pandi na yo. Il faut que tu lui doives beaucoup de respect. Il faut que tu lui doives beaucoup de considération. Il faut que tu lui apportes beaucoup plus de considération parce que yendem t'a mérité yende zengeli ameni ayo. Mais les hommes qui les achètent des vanatés parce que ils ont un mariage chaotique quand on a un kilo ils ont un problème belé quand on a un kilo. Na linga que si ça pensait là on doit tout embelleter parce que nous avons des problèmes aussi à faire à cette heure. On m'appelle mingi zo kota na zo refulango. Donc, je ne sais pas si tu as un héros. Mais, je suis contraint de répondre à l'invitation à Bia. Pour nous, groupe, que nous sommes contraints à comprendre d'autres choses. La pensée à la mission à Bia, je vais que mobali oyo bavivre na mwasi ya katovanda. Alors que mobali oyo asenta mwasi ya katovanda. Abi mwasi na mobali na bana mwasi légalement. C'est-à-dire mariage coutumier et mariage civil. La pensée à maman Bia. Et les bana oyo babali mwasi légalement. Les bana oyo esengeli temps de la pensée na idée ya Atama bezali. Moi c'est ça. Atama bezali. Atama bezali. Couple wana esengeli ba inviter Jésus à la kati na bango. Ata problème zali couple wana esengeli ba inviter Jésus à la kati na bango. Dans la Bible il dit l'homme quittera son père. Il s'attachera à sa femme. Quand tu t'attaches à ta femme, tu ne dépends pas de ton père. Amen. Moi, je me suis dit, je suis mobile. Et si tu me dis, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu, nous avons sur la chambre, nous avons sur la place, nous avons ici là. Mobile, je suis pas comme ça, non. Écoute, tu n'es pas besoin d'aller mieux. Tu dois comprendre le sens de la papa. Oyona mwana mwasi na buza nzoto moko buza mukuwa moko otinde za mazonga pana bango azonga pana ye weza mukuwa na yo la pensée on a celui de comprendre mariage la pensée on a celui de Dieu libéral la dégâts vous allez mais le pourquoi la dégâts la problème la trouble fait de ce madame qui parce que les gens n'ont pas compris le sens du mariage. Il y a 3-4 femmes, 5-6 femmes.
C'est comme ça, moi, je suis satisfait. On est satisfait. On satisfait. On est satisfaction. On satisfait. Et puis, bah, besoin, on a besoin de 4 et 5 heures de temps. Les autres, tellement moukili, baby, Satan, la baby, c'est moukili. À Dieu, on soit côté ici, il y a ma peine à 4 moukili. Bah, tu vas comme une satisfaction diabolique, démoniaque, satanique. Oyo kute koki kosepelisa nzambe te modele moko ya basodomi oyo ezalaki kala modele moko ya babomor oyo ezalaki kala oyo nzambe aboma mokili ya kala na moto yango ezongi lelo na bagénération na biso kota na bareseau sociaux mona bapagaye lelo banzoto basi eza surrespecte te kota na bareseau sociaux tobomona babezo lelo bavie ya basi bavie ya mibale eza surrespecte te. Pourquoi les gens ont entré d'exposer leur corps? Satan apesi bato facilité moko la relaxation dans les réseaux sociaux, la bande de nos batingi. Or, ils ont péché grave. On a pensé tout. Dans le contexte où maman m'a dit après ce sujet, voilà, on a partagé la vision, on a pensé que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Batou va comme une seule chair, il supporte tout. Excusez tout, il ne cherche pas son intérêt et va tomber dans la pensée de Nzambe. Donc voilà, en résumé, on est dans ce la pourquoi les locaux on a recouvert le débat. Ceux qui n'ont pas la thèse dans le groupe, la copie, ça y est, la copie, on la paille na yo. Pendant que ma cambezo le délai, la salle délai il faut prêter attention à ma cambezo. Et puis ceux qui sont dans le débat. Les gens qui n'ont pas la question place à la micro, nous sommes dans le pays. Aujourd'hui, si j'ai mon tu es sur place, la maman a dit sur ma vie, après si j'ai beau. Beaucoup de personnes n'ont pas idée de développer. Si je m'appelle si j'ai la pour la yoté, tout n'a pas de monsieur la payée, je vais idée pour répondre. Parce que la jeune, on va dans la groupe, plus tout personnel, nous sommes dans la célibataire. Dans la précipitation de répondre. Au lieu de la langage. Au lieu de la langage. Dans ça, on peut pas donner. Qu'on vive dans la vie qui chie. Qu'on vive dans la vie qui fiancée dans mon bal. Et c'est différent dans mon bal où il y a adopté, abalé légalement. Là, tu ne dépends pas de ta famille. Pour nous, les parents, nous sommes moi, c'est ma pingani. Là, c'est que nous avons des parents qui ont des problèmes. Ce que vous tout, vous avez bien mobile, mais ce mobile a des petits caïns nous la famille n'a pas fait la démarche de l'ozon. Pour dire que moi, n'a pas su à Bangote à comment déjà mobile. C'est pour cela que bis jeunesse à l'élo, il y a 21e siècle, et c'est que tout bien dans la matouille, pour comprendre le sens de l'évangile. Aux autres, les habitants dans le domaine de l'Ibala, pour tout penguater, pour tout côté de la bande de la Sobaquette. Voilà, en résumé, on a l'ingaki, n'a eu sa habitants à Pogalelo, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 pasteur. Pasteur, on a posé une question moko. Moniteur ou topesi sujet au bien que Nzambe tango akelaki mwasi mupanja mobali. Dans la sujet ngolo bakenaka oyo lokola biso basi tokitaki ndaku na biso. Mobali akozwa biso atebiso na ndaku na biso na ka oyo tokopona mobali. Donc tokopona mobali pa mate mobali nzambe ne mutu akeleki mobali pembeni na biso. Siko na poser, ya doka kanga micro please. Siko na poser question au pasteur. Siko na ka poser question que mobali peut abali légalement. Famille ba yebi, église ba yebi, na communauté ba yebi. Mais mobali wana oto benga na anglais behave na ye. Donc caractère na ya mobali wana eza mabe. Eza mabe. Mobali na zwa so abana te, azwa so na yo te. Donc moi que mobali caractère mabe, pasteur. Ce qu'on a kabo, na pesa pe kaka renanga. Na tuno ma question ana, ce que qu'on répondre so please. Merci Lolo Mabia. Le seul moyen où Nzambe a péki biso t'aurais pu apporter l'assistance et place. Il y a les uns les autres et la fidélité. Et puis, nous avons un débat en au sein de fidélité. C'est toi qui avais donné toujours la thème.
Moi, je suis dans une bonne relation. Na kati ya réseaux sociaux tobimisa ki bateme tobimisa basupe mebele eya kokweyisa biso na ka oyo ezotuna ke mibali mingi lelo baza bainfidèle bazwaka basoin te infidélité oyo bible ezotekisela biso infidélité oyo bible ezotekisa biso oyo ezopermettre ke lelo peut-être nakoki koassiste mobali te to nakoki koassiste mwasi te eza kaka soki nakangi mwasi na mobali to nakangi mobali na mwasi epuis apôtre lazoro wana eza kriste te eza nga moto nape bino conseil soki yo mwasi olimbisaka na mobali soki mobali azwaka soin na yo te azozwa soin ya bana te oyebi ke mobali wana bobala lema okoloba na komi bobala na la famille voilà qu'est-ce qu'il va faire. C'est lui qui a parlé. Je me décide, c'est pas pour pécher dans la mobile. Pour pécher dans la moisson. Mais pourquoi on a 4 libales, on a dit qu'on a kimiaté. Pour faire cette histoire, mon là, elle est à la RDC. Et pendant que nous partageons une communication, moi, c'est mon papa là, il y a une façon de faire qui tourne, il y a un monde, il y a un coquillage. Ala ndako ana achanisha biloko te alamba kitoko ala propre asala misala nyonso me mobali asalaki bamoko mobali moko mosusu ayebisi ye boye alobi na ye nazoya na camarade na nga na ntongo awa nakoprefere mie nde nazoya na camarade na nga na ntongo osala omelette olamba bien po tolia na camarade nanga baye na camarade ni après na badise mwasi asali mai ya ti azwi lait to lait atiango likolo ya mesa azwi ti atie na thermos atie mai ya pamba na thermos azwi bati ya poussière ezalaka na pake atiango na mwa sani azwi sucre atie azeli mobali ntango azokoma ntango ayoka mobali azokoma bandi kosala omelette alingaki ekoma na lili te asalango na moto wana mobali bakoti na omi na ye leta moko bazokota basolola aya présente bango omelette kati mapa atie biloko nyonso mobali atali abandi okanga na mesa omelette basala yango boye mobali abeta omelette mbata pa omelette ekoya na mabele moninga na bi toye na ndako yo lobi nango osala na mwasi na mabe maltraitake ndoko ezalaka nde boye mobali wana po ahonore mwasi wana camarade ne po ahonore mwana mwasi wana alokota omelette na miso masta na ye atiango na sani ya boye te azwi omelette ale yango omeliti mwasi kuta alobi eloko tazotala mwa kozola te akanga te na kolakisa ye omoni boye na boye aloba te mobali azobisa yango masta na ye yo soko ozali asima nzela tokende na biso basalaka boye basa pamba pambo mobali sabeli alisire to bien analyser bozonga mobali 15 personnes awa lambela biso pondu lambela biso bongo to dia basa bengi baleki na basi ba ye le premier jour wana batuta pondu batumba banyam batumba biloko mwasalamba bien baleki mibala basi pe balamba très bien alambi loso bakisi bambala balambi fufu bakati kwanga batandi mesa kuna 15 personnes bati basani bazwi bilo bati mobali 16h baye na basi na makango misato baye na kati ya lupanga e place ya mwasi abala légalement bolanda lisolo bien balingana nyonso baye na basi na bamakango ayesi bati nyonso botala te na mwana mwasi azala moka botala ndenge na bedinasala mwasi nango abenga efidélise azwa mpenza pondo atia na sani mwasi ala ata baza mpembe abwakela yango na nzoto ntango abwakeli mwasi pondu bamakango bazalaki na babi non eleki ebele c'est trop ekokoma tina bilo te abwakela mwasi pondu boye na bamakango basiliki bayaki na bango mwasi wana alobani aloba ndi o bible elobi femme soye soumise fala tomboka ndenge osalinga boye nazobomba bala na wakele bala biso na bapondo na babwakela ye na baleki na ye kuti basilika bani batomboka
bacamarade ya mobali bayaki yango babi non okokomisa mwasi ntina niveau te mwana mwasi wana akota na chambre abuka mabolongo pendant ke baninga bazoconseille mobali mwasi azolela priere mwasi ezalaki nini abi nzambe ye lobaka mobali akotika baboti akosangana mwasi na bakokoma eloko moko mwasi aolela na priere abinenga banda na ye na ndako to nazalaka eloko moko te mpe ani bamalitretaka ngai soki oyo eza mobali oyo ya ngai te nzambe libala oyo esila lelo tokabwana ne lelo mobali akende na vi na ye pendant ke azoloba biloko wana mobali aye korejoindre na chambre ntango mobali arejoindre na chambre azomona combien mwasi azosambela combien mwasi azolela mobali aleli abi na mwasi kaka na porta chambre elimbisanga me tobima libanda azwi mwasi na ye mwasi achange bilamba abandi koyebisa bato nyonso bazalaki wana parti ya lelo yo pierrette yo mado yo filo oza subasi nanga te mpe na kotikala kozala so na bino te nabebisa etala ngai kolanda bino nabaki teke mwasi nzambe apesanga ye donc à partir de là soki nabenge bino kuna ndako nanga mpona confesse devant mwasi nanga ke naasula posa na bino te bosimba nzela bokei na bino ona nasukisa lisolo na koloba boye soki lelo mwana mwasi agani ya mobali oyo aganiaki na force te aganiaki na makasi na ye te parce que ainvitaki troisième personne na mariage na bango oyo eza jésus et jésus lokola aza nzambe ya tikotaki ayaki asala quelque chose mpe couple wana ezongaki na harmonie lelo mobali wana comme un grand pasteur atambono ya viongolo atika à cause ya mwasi na ye donc la femme aussi peut sauver son mari. Elle peut, elle a cette capacité-là. Donc, total la partie négative, la ressource qui est bonne. Dans le cas de la couple, tu recoutes à des locaux et vous allez, et vous allez. Parce que moi, c'est outil dans la famille, moi, la outil dans la famille, moi, tu n'as pas dit, bizarre, dans la famille, outil. Et pour bizarre, les gens vont dans temps de la école, ils ont aussi la patience, ils ont aussi plus particulièrement. Na kati ya makambo nyonso nzambe ndakamba bamema bamusika. Donc voilà en résumé mpona korépondre question na bango babia okoki kosala yango parce que okoki kosunga mobali na domaine moko quelconque yango moni napesi histoire to napesi histoire oyo eleka na RDC po comprendre oyo eza réponse na ngai napesa ya question na yo nayebi te so comprendre ngai. Merci beaucoup, Papa Namso Ferrando. Toyoki na boke binyo surtout. Pasteur très sage, c'est un pasteur bon. Hein? Yeah, suko toyebi te nana kongo zwa liloba. Je vais prendre ton numéro, je vais parler en privé avec toi. Un bon pasteur, hein? Hollande Renado, please, pas na record maloba oya na okoto on na YouTube. Hollande na privé on peut ce numéro pas même ezate. Nana nga baksa su maloba awa na maloba Papa Namso Ferrando auto loba awa nana akopesa ide na ye pe na ba sujet o papa na biso Renado yem na pseke responsabilité ya ko clôturer sujet na biso ndeko dadi na monyo uto kota awa na ete so oza na mo ya koloba na sujet o to chaki wana. Allô dadi? Problème, merci beaucoup. Donabso Ricardo, Korolo Beloko. Donc, on sera na privé, on sera na passer privé. Tu maman passer sans Bible, hein? Ok. Oui, Yaya. Merci beaucoup, famille. Bisous, Toyoki. Papa na biso Ferrando a clôturé si je na biso na katama Bia Star TV. Merci beaucoup papa na sagesse. Olobi tellement na boke binyo surtout biso story que na katama Bia Star TV na ba moure na nga na ba mourez na nga balandio. Bande ko na tolo ba kaka aza intéressé ya ko rejoindre biso na katama Bia Star TV. Numéro téléphone eza bande ko na nga contacter biso na WhatsApp pardon. Pourquoi pas rejoindre biso na WhatsApp comme habitude. Ce qui est soyez les lotés, ce qui comme ça ça libé si j'ai belo mo bande konanga, bon contacter toujours ma Bia Star TV. Pourquoi pas to le belango comme habitude. J'espère na le belo koto mon animalas ma gros bisous bye bye.
abonnez-vous massivement Mabia Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Yango na bino na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shanyo kansika biya nganaringia bani yakami kopesa nga pasadi wa